www.congofrance.com. Je ne travaille pas pour les individus, mais je travaille pour le pays, pour les Congolais. Donc, personnellement, je me suis opposé. Pourquoi on s'en a demandé au Kende? Pourquoi Congo comme un royaume? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, amis téléspectateurs de www.congofrance.com. Cette émission est une émission Moko, il y a téléphone ouvert, il y a appel, intervention par rapport, il y a un sujet il y a sur séparation, il y a Joseph Kabila, na Francis Kalombo. Est-ce que Francis Kalombo a sincère na bino batuboso landa biso a sincère na maloba na ye na ba émission na ye o asalaki na ba propos na tenaki ndenge alongwe na PPRD? Est-ce que a sincère, est-ce que ça va jeu politique té? Aujourd'hui dans cette émission beaucoup découvrir ngo toyamba ba appel oyo non surtout ekosala pour na EPC Bino, la réponse par rapport à ma question Nabino. Question M. Zali, qui sera le prochain président de la République démocratique du Congo en 2016 si Kabila quitte le pouvoir? Donc, nous avons la président en 2016. Est-ce que Ekozala Kamere, est-ce que Ekozala Tshisekedi, est-ce que Ekozala Martin Fayoul, est-ce que Ekozala Moïse Katumbi? Donc, le long dans l'émission, on est beaucoup découvrir beaucoup de makambu, beaucoup de ndenge ba Congolais ba réagir na téléphone. Donc, je vous laisse découvrir tout petit peu Oyo Francis Kalombo tena qui va proposer Oyo et Salike Mokili Mobimba et réagir. Et yo ka Francis Kalombo peut battre diaspora surtout bayambaye. Donc je ne travaille pas pour les individus, mais je travaille pour le pays, pour les Congolais. Donc, personnellement, je me suis opposé. Pourquoi on s'en a demandé au Kende? Pourquoi Congo comme un royaume? Pourquoi Congo? Non, moi j'ai toujours dit, j'ai soutenu Joseph Kabila. Je suis d'abord parmi les premiers, les number one, à Batsa Banderole, à soutenir Joseph Kabila et le pilier. Donc, quand je l'ai soutenu, c'est sur base du programme qu'avait Joseph Kabila, de pouvoir pacifier ce pays et aller vers la démocratie. Il l'a fait. Nous devons le Congo d'aujourd'hui à pacifier Mboka, Bitumbe Sidi, à mener sur l'élection. Aïe, le programme a 5 chantiers. Je l'ai soutenu et j'ai parti campagne pour parce qu'il fallait que Congo reconstruire Mboka. Aïe, le programme de la révolution à modernité, je l'ai soutenu pour tout avancer. Quand le programme est Oyoya, tout modifier comme ça, la modique est violée, les affronts, la boyango. Bah, il y a la loi électorale, la modique est attaquée sur mesure, et après tout, qui est sur une élection salamante. Et la boyango, la libre. Mais là, ce qui peut la boya en anaï, parce que je suis à l'écoute de la population. Bah, ininga. Que c'est ça, tout le monde de la boca d'abisso, hein, faut tout le monde va bénir sur une sala, et l'eau va béton dans sala violence, tout dans une finger, tout dans est-ce que l'eau n'a pas peuple d'accord, nanga ou pas, la majorité des Congolais, on répond par oui. Ok. Voilà, c'est une page de l'histoire qui commence. Boki Binomoko, Francis Kalombo, Ndenge Nini à réagir par rapport, il y a modification, il y a loi électorale par rapport, il y a article Oyo et Ningisaki, Bana Kinshasa, Ningisaki, République démocratique Mobimba, Oyo, Bimaki Libanda. Oyo lobaki oyo réagissaki oyo kufaki pour mboka na bango. Sans plus tarder, donc tokozwa interlocuteur moko na téléphone de recevoir téléphone oyo mutu oyo asobenga donc to ebité to retourna. Bonjour. Oui, bonjour. Voilà, papa obengi biso na mboka nini? Oui, na bengi bino na Angleterre, oui, na Angleterre. OK, olingo intervenir par rapport à sujet nini? Alors, nous avons intervenu par rapport à ce qui se passe dans le Canabisson. Ok. Et au sujet, toujours, il y a politique, il y a l'actualité. Et tout va qui Francis Kalombo, et à Kimadimoka, à côté de Mikili Apoto. Et puis, deuxième chose, nous avons intervenu pour la. Et nous avons dit la côté opposition, nous avons la position qui sera le président, voilà, qui va postuler à la présidence après le président Kabila, côté opposition. Voilà ma question qui n'a posé des points là.
Ok, donc et ça intervention na yo et alors yo par rapport il y a discours ou bien par rapport il y a propos il y a monsieur Francis Kalombo na émission ya Congo France.com qui depuis Kinshasa omoni ba propos na yo ndenge nini okoki kosuggérer yango ndenge nini est-ce que asa vraiment sincère na population ou bien eza tricage? Bon, pour l'anglais en tout cas naza nango sûr te parce que toyebi bapoliticien ya mboka na biso d'abord bazali bazosala politique moko mpona libongo na bango tomonaki eza la première fois te tozwa toyamba bato oyo badepose kazaka aye na diaspora aye na mission mosusu mpona kodistre diaspora mpona kodétruire combat après quelques mois omona te azongi na mboka alors nayebi naloba boye ngai en tout cas mpona bapropos ya Francis Kalombo naza sûr nango te parce que première fois toyambaki awa na diaspora toyambaki Alain Barakuda nasi bandeko nyonso bazali kolanda biso na moment oyo bayebi moto oyo bazali kobenga Alain Barakuda ayaka awa biso nyonso tobeti na maboko toyambi ye alobi azali ateleki bapropos mo contre régime en place tout ça et toyambi ye quelques mois après azongi na mboka tomoni azongi lisusu baactivité na ye deuxième fois toyambi lisusu Jekoko Mulumba biso nyonso toyebi Jekoko Mulumba akimi aye na Belgique Jekoko akomi combattant Jekoko akomi combattant fini Kabila fini gouvernement place quelques mois après Jekoko toyoki azongi na mboka azongeli baactivité na ye mais baivoirien premier gaou n'est pas gaou okoki kosali bongo na poche ya zoba une fois mais deuxième fois il faut lamuka donc moi mpona ngai vraiment makambo ya Francis Kalombo nazozonga na ndenge wana parce que epuis nazokolance appel na bandeko nyonso bazala kati na diaspora bafaire attention la présence ya Francis Kalombo na kati ya poto na kati ya diaspora toyebi mission na bango te qu'est-ce qu'ils ont préparé et d'abord Francis Kalombo il a travaillé depuis 2016 dans le pouvoir wana est-ce que amonaki mabe ya Kabila te est-ce que amonaki mabe ya gouvernement na te et puis aza député bango bavotaka baloi baza majorité mais eloko nini bakaki mpona peuple est-ce que bamonaki mauvaise gouvernance te bamonaki dysfonctionnement te ya gouvernement wana bango bazali kovote baloi bazalaki majoritaire na kati ya parlement lelo oyo akobima na biso kati na diaspora alobaki ngai naza en danger boye na boye babimisi bajeune je sais pas ya PPRD mpona koloba n'importe quoi à propos na aimé ça c'est faux et archi faux moi je ne suis pas convaincu jusque là je ne suis pas convaincu alors dans cette diaspora il faut faire très attention ça c'est pas la première fois je répète Barakuda Alain Barakuda yambi lisusu Jekoko Mulumba mais pour la troisième fois tozomona Francis Kalombo demain ça sera je sais pas Zakari et après okoma mutu mosusu alors toza bazoba bitona batamaele voilà eloko na ngai naloba vraiment naza nango sur la noté merci beaucoup bon lelo mpe soki ndenge tomoni Francis Kalombo aye na diaspora namoni bato bayambi ye toconstate ke bato bayambi ye c'est bien sikoyo lelo soki mpe Zakari Bababaswe asali mpe même chose akimi mpe aye mpe na diaspora est-ce que bino bato ya diaspora bino bacombattant bokoyamba ye mais puisque na kati ya diaspora d'abord toza na bato moko baza baopportuniste baza bamagine tobengana na terme na biso baza bamalanda ngombe akolinga akende koseralie na Zakari mpe na Francis Kalombo mpo bakoma bakamarade mais nyonso to eza babuzoba nyonso eza babuzoba bakolandana bango parce que bayebi ils voient pas loin baza désespéré baza bacomplexe voilà voilà le terme baza bacomplexe et puis baza na amour ya mboka te même personne baoya bakodisere biso et après même la mère mende akoya na bamboka oyo les gens vont courir derrière lui voilà problème oyo toza nango na diaspora yango wana basese eza makasi niveau je sais pas niveau intellectuel eza na se sagesse même n'en parlons pas donc vraiment toza na souci makasi na kati ya diaspora toza balumbe
c'est bien. Ils ont marché, c'est bien. Mais après, les mêmes personnes, il y a diaspora, mettre en jeu, et tout le monde, comme des abeilles, et qu'on a miel, tomber, voilà. Merci beaucoup. Voilà. Ok. Monsieur France. Ouais, donc on va qui intervenir sur ce par rapport il y a sujet Oyo. Ce que les lots ceux qui déjà ceux qui les lots Kabilaza sont à pouvoir té. Hein, ceux qui les lots Kabilaza sont à pouvoir té. Nengo somone la carte. Nani akeko postuler penani Oyo akeko tenir pouvoir na Congo kuna pa bongisa mboka na biso. Na RDC. D'accord, ok, merci pour la deuxième intervention, deuxième sujet. Voilà, donc, le problème, ce soit, on a vu que, d'un côté, l'opposition est faible parce qu'ils sont affaiblis par Kamere, mais c'est Kamere, ils ont affaiblir Bango, les jeunes, tellement Azali malheur, Azali vraiment, Azali plus que malheur, ils ont côte à côte à Bango, ils ont côte à Bango, ils ont Panza Bango, et du coup, ils sont faibles. Voilà, tout le monde est là, Martin Fayoulou, par exemple, France T, tout le monde est là, société civile, par exemple, à côté de la distraction, ça veut dire soumettre. Du coup, ils ont comme une position faible. Peut-être, à niveau de la diaspora, intellectuel Bazali, politique Bazali, peut-être, on va postuler, mais dire que dans cette opposition, vraiment jusque-là, les réalités, tout est noir, voilà, tout est noir, on voit rien. Mais dit on se voit dans le moment, on se dit pour intervenir. Voilà, mais nous, à la diaspora, tout le monde, lumière et réalité, côté opposition, ok. Pour pas pouvoir, même, excusez-moi de ce qu'on pense, excusez-moi, deuxième hypothèse, en tout cas, la pauvre n'a pas on t'a peut-être d'accord au pouvoir. Parce que sur le pouvoir, il va protéger le président sanguinaire qui a tué des milliers de Congolais, qui a terralié les Rwandais, pour ne massacrer les Congolais. Mouton a fait faire au pouvoir, qui est à protéger le régime en place, à protéger Bango, mais pour l'intérêt de Bango. Voilà, donc, en tout cas, puis sur la diaspora, et tout ça, d'accord, on t'a peut-être sur le pouvoir. Voilà. Ok. Siko ceux qui les lots ndeko autour bas ceux qui nani président Kabila za lisu na pouvoir te. Est-ce que tokoye kozwa nengo to pesa makambo ya ba combattant? Est-ce que ba combattant oyo yebi oyo ba pointaka tout le temps sur internet na ba télé? Est-ce que ceux qui bazi bango 30 combattants ba yena bango na Congo? Est-ce que ba ko changer vraiment situation Congo na biso wana? Bon, en tout cas, on peut sous-estimer les combattants parce que déjà dans le Sayo, les combattants, tout le monde a marche, et c'est pas ce qu'on doit compter, mais il y a des combattants qui travaillent dans les coulisses, ils travaillent dans l'ombre, Bazali, Batanga, la classe mineure, parce que c'est la classe de côté, ils expérience, ils travaillent dans la mairie, ils travaillent dans le gouvernement, mais en tout cas, on ne peut pas contester parce que l'attaque est opportuniste Bazali, bateau qui n'est pas la base Bazali, ou qui n'est pas la matière, on est tout le Marocain, on est Bazali, il y a Lumbe, pour faire le combo Bazali, donc nous avons vraiment, tu vas compter peut-être, tu vas compter dans l'ombre, dans les coulisses, d'expérience, c'est vrai, mais il y a des combattants dans l'ombre, je répète, dans les coulisses, ils vont travailler très fort, pouvoir. Mais quant à l'opposition, vraiment, je répète, l'opposition est vraiment faible, elle est très faible, voilà. IDPS même n'en parlons pas. IDPS n'en parlons pas parce que c'est des gens qui mangent des deux côtés, et voilà, qui portent des vestes des deux côtés. Donc, voilà, on ne peut pas compter parce que IDPS déjà, il a mis des années dans le pouvoir, et jusque-là, il n'y a rien de clair, il n'y a rien de concret.
et par la preuve de contraire, il est fait des déjà au Panzana. Voilà, donc, des preuves de l'opposition à l'heure vivant, mais opposition déjà Baniko Panzana, il est fait Baniko Panzana. Donc, on ne peut plus compter sur l'opposition. Peut-être nous, dans la diaspora, les combattants dans l'ombre, Tangi, classe dans Mboko, Zali, il y en a toujours. Ok. Merci beaucoup pour l'intervention, Nayo, messieurs, depuis l'Angleterre. Merci beaucoup, Congo France, je vous souhaite vraiment bonne chance. Merci pour la disponibilité d'Abino, pour la Moussala Obozali, pour l'intérêt il y a Mboka Congo et puis pour le peuple congolais. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Intervention, il y a des Congolais qui réagir par rapport à Mboka Nabango. Question Moussou, Oyo na landi ou bien réponse Moko, Maloa Moko, Oyo na landi par rapport il y a Francis Kalombo. Est-ce que tu as se poser ma question? Est-ce que Francis Kalombo il est vraiment sincère? Il y a Makambo sur le Bawana. Parce que tout le monde a qui les lots, j'ai Koko Moulumba, tout le monde a qui les lots, te belé oyo utaki na mboka ya Congo bayaki vraiment que pour na ba combattant pour na bato diaspora ba soutenir bango après quelque temps basongi na bango na kini bazo sala bango makambo mususu ou bien basongi likaka pouvoir ou bien basongi likaka même rythme oyo bino ba combattant oyo bino bana mboka nyonso tout oyo bozo linga rythme wanate. Donc émission oyo spéciale politique sur www.congofrance.com. Un petit détail par rapport à monsieur Francis Kalombo. Bisono stoyebi que monsieur Francis Kalombo a bandi pour soutenir monsieur Joseph Kabila depuis 2001. Tu es bien ou bien. Mais c'est Francis Kalombo lui-même, il confirme que à sa première personne, Oyo a Matisselaki, président Joseph Kabila, banderole. Il a bandi pour soutenir M. Joseph Kabila pour Asala na pouvoir. Binomoro Bolandi, réaction, il y a interlocuteur, il y a Congolais au bas réagir par rapport à l'émission Oyo. Voilà. Donc, Toriamba sous Moutoupa ça en ligne. Donc, sans plus tarder. Alors, bonjour. Monsieur le maire dit que Kabila faut dégager Kaka. Il faut dégager à cause de la soutien. Parce que les bamons rebellés. Depuis à côté de la Mokawana, il faut que Bazo Salaka Bazaka Koboma Bazaka. Nani papa, il y a aventurier, il y a foyou, criminel, génocidaire, il y a côté de la Congo. Depuis le côté de la Congo, les Congolais n'a pas si Kaka. Donc il faut Kabila dégager. Ok. Je crois que Ok. Si on sait que le Kabila a longé na pouvoir dans la 2016 a postulé, on pense nani pena que Kozwa qui bokonzi étant que président de la RDC. Ce que ça tient Tshisekedi pour qu'il y ait état de droit dans Katyamboka wana, donc de cause de la Martin Fayoul. Donc, entre Bangomi Balé, Yoponi, entre Martin Fayoul ou bien Etienne Tshisekedi, mais Etienne Tshisekedi, déjà dans l'état de santé, na Sanango, à quoi diriger Mboka, on a vraiment sûr. Il faut y quoi déclarer. Mais yondengo sawana yosa observateur otala Etienne Tshisekedi na ndenge na misu na yo akimukolo, omona ke yo diriger pena Mboka wana bien. Oui. Eza confiant que diriger Mboka wana très bien parce que nous déjà ezali mutu. Ezali te ki o manzoto bona boto to mondi ba président ya 90 ans baza ko diriger. Yaza na 82 ans a ko diriger Mboka wana très bien. Parce que déjà Mboka ezali ba mutu ya mutu. So zana mwana muke tala ba biloko afela kata Mboka wana ça. Est-ce que Mboka neza ko exister? Mboka neza te? Donc ce qui Tshisekedi azali donc à remettre nani wana na tout ça et puis ba iba ki ba élection na yi. Donc c'est la élection na yi wana donc pendant moins 5 ans à état de droit na kata Mboka wana. Ok. Et bon, pourquoi pas un candidat au Nani Vital Kamerhe par le bas qui a la candidat en 2016. Vital Kamerhe azali rwandais à cause de la candidat na l'élection présidentielle. A postuler na ba poste mususu. A postuler la poste mususu, a postuler na ba poste mususu.
un premier ministre, mais jamais président de la République. Jamais président de la République. Ok. Jamais. Et bon, Moïse Katumbi, oui. Parce que nani na yeza flou. Nani na yeza to yebite so ba congolais ou bien ba congolais donc banini eza flou ba identité na ye. Identité na ye donc la identité na ye azali vraiment congolais eza flou. Après on va ça ba tunenga au début et puis quand on se bokonzi ba congolais va continuer comment ne sous pas si c'est pas bien. Ok. Il n'y a pas de souci. Bon, pourquoi pas Moïse Katumbi? Moïse Katumbi, azali juif, azana mwasi ya Tutsi burundaise. Ce qu'on a vu sous ce pouvoir, dans le Mboga wana, ba Congolais ba komona sous passe les choses. On a un problème na Rwandais. Surtout les tokata nani les tokata ba nani ba makamla bango bazana ngona ba Rwandais wana. Surtout les ya matamkete. Ok. Ok. Siko olobani na baknyo soto ba olanda yo sur www.congofrance.com. Pour la bango ni to na ini to na ini pour na mboka na biso ha. Pour na to lenga na monguna donc kabila donc to na ini pour na to longa itombo to za ko sala ezali tumamo munene mais to longa ngo déjà parce que kabila za zoke na ye déjà. Ok. Dernière question. Est-ce que ma propos Oyo Francis Kalumba Tenaki aux assure que Asa Aolo Bango de tout son cœur? À mon avis, oui, hein, parce que ceux qui m'ont dit na kawana à mon danger, aïe, pas boy, donc c'est à mon qui ma cambata, ça les a bien fait. Il est dans les passés avec opposition, mais net avec rejoindre l'opposition, donc il faut que le bango n'est pas tout muyambo, tout ça. Par contre, au type de la Lubumbashi wana, ce qui est ni Katumbi ou Tiotonawana. Katumbi. A se prononcer clairement que qu'il y a l'ongé na idée nanani na peut-être. A se prononcer que à l'ongé na peut-être. Biso ba congolais oyo bino bantu oyo bozolanda émission oyo il faut tous se poser biso sur ba question pour na avenir ya mboka na biso. Donc tolandaki honorable moko oyo babengi Joseph Olengankoi. Joseph Olengankoi a telemeli Vital Kamerhe. Alobi à part Tshisekedi Ezaïe. Donc ce qui Tshisekedi a zaté na mboka ya Congo, Ezaïe muta ko remplacer Tshisekedi. Donc dans opposition sikoyo, est-ce que bakomi ko welela, bakomi ko welela que la place qui dirige qui na kati ya opposition? Parce que dans l'opposition, tomoni Vital Kamerhe, même M. Olengankoi a lobby ou bien à tenir bah, propos naïe par rapport à M. Vital Kamerhe, par rapport à l'identité naïe na Congo, par rapport à l'identité naïe pour postuler na présidentielle. Donc, Batming Oyo Bosoyo Kabazo réagir par rapport à Vital Kamerhe, par rapport à Moïse Katumbi. Donc, et ça n'a été moutou. Oyo n'a pas sa réponse, mais bino ba Congolais Oyo Bozo Benga, dans cette émission Oyo politique, spéciale politique. Donc, Oyo Bosoyo Ka, ba réponse par rapport à Mituna na bino. Donc, Torolanda, extrait Oyo, Joseph Olenga. Koi na miko na biso pata denge ba oyo ba uti kokota opposition lo bilo bawa ba oyo ba uti pa na ye kabila wana ba pata de ba zo pata wana me mutu neti ga Olenga Koi na kwa voter ye pe na kolobela ye en face. Alors quand vous voyez les lozo mona ba opportuniste wa mutakuya akowela kolobana ba RFI akowela o akomi chef de opposition quelle opposition ba ko ba chef opposition kaka o Tshisekedi no Olenga Koi bazali awa epana ngai Olenga Koi mutu aza mokonzi na ngai mbota mutu Etienne Tshisekedi soki papa wana aza te j'ai rempli la chaise et je m'assume lelo oyo nde nakoya koabandone koba jamais ngai nakoyebisa bakongolais ya diaspora bo je tiens ya koremercie bino na courage koza na yo mpo soki nalobi yango te nakozala hypocrite oyo maso oyo koza kosala mpo na intere ya mboka na bino bokoti na histoire. Et dites-moi, quelle opposition qu'avec Kamerhe Azalide?
est-ce que vraiment la vie il y a histoire ya moto ekomaka boye bac dépose comme militaire ya bato même na parlement bazoku toloba même ata nde baza na parlement kamera aza na badepute koleka idps te dites-moi leader yango ya opposition ya kozala nango ndenge histoire nini quand même ça fait 2 ans parti na ye ça fait 2 ans 3e année si je me trompe pas 2e année yango bon dites-moi un parti à 2 ans oya kokoma leader ya baparti qui existait depuis miracle wana ekosala ndenge alors les gens ya quand même c'est quoi bato oyo au niveau ya est soki amoni atu esalami na bukavu ya alobi non ezali non c'est la société civile ya est même dictato bana okunda na bukutu société civile ya est bazalaka très fort très organisé même ntango ye kamere azalaki na kabila société civile wana bazalaki toujours constant ti lelo alors qu'est-ce qui se passe ye soki bato wana basala action ya alobi yo ye moto apesi moto bon ça c'est son droit moi je ne veux pas entrer dans ça mais c'est que vous devez savoir Kamere ne sera jamais chef de l'opposition jamais ne rêvez même pas de retour na plateau na biso donc boyoki bat ba réagir par rapport il y a position par rapport ya mboka na biso oyo bino boyebi ke mboka na biso lelo eza na instabilité mboka na biso eza instable pourquoi parce que eza différent na mboka musuto monaki na Burkina Faso Burkinabé si on peut le dire peuple ya Burkina Faso réagir babimaki na libanda pona bayeba kozwa kibokundi ya mboka na bango pe lelo tomoni la mère Mende alobi bien que il a dit bien il était clair alobi que Burkina Faso eza Congo te. Donc tout ce qui se passe na Burkina Faso ça ne peut pas forcément passer na kati ya République démocratique du Congo. Question moko boye sous question moko otoyo retourner est-ce que le peso qui la mère Mende aye na bino bana diaspora ceux qui aye na bino ba combattants ceux qui aye na bino peuple oyo boza na poto peuple congolais oyo to mona ki belé na marche na Paris na Londres na Allemagne par-ci par-là ceux qui les lo la mère Mende alobi bon ça va ngai na changer position na ya na poto po bino ba diaspora bino ba combattant bo soutenir ngai est-ce que bon yambaye mutumo na kata téléphone torema mutumoko na téléphone oazo benga za ko insister oui bonjour. Allô, oui, comment France? Oui, maman, obengi biso à partir à wapi? Bon, na benga partir à Kinshasa. Na sepeli mingi na Congo France parce que aza pendant l'actualité. Ok, donc comment on a dit maman? C'est toujours Maman Kandol. Ok, Maman Kandol, olingi intervenir par rapport à sujet nini parce que tolo bela sujet ya Francis Kalombo nani akozala président na 2016. Est-ce que isa nani yomoni oyo akozala président na 2016 pour na rebongisa mboka na biso? Ah oui, c'est ça parce que mikolo yo révolution za makasi na monde hein? Donc courant eza makasi na monde entier pour ngai il faut ko tika ba biloko ya kala nyonso to wana faut tokota na nouveauté c'est-à-dire République démocratique du Congo mais République renouveau du Congo. Ok. C'est-à-dire que gauche droite c'est mais peut-être centre gauche. Bon, tout le monde na France, na RDC, ni parti à Tshisekedi, et ça va parti traditionnaliste. Ok. Ma parti à Kamere, un peu à gauche, mais
politique nango eza mpenza politique mpenza ya sika te. Ok. Biso toza na besoin ya bato ya sika oyo baza nanu oyo baza bajeune oyo baza pure. Toboyi neti sikoyo neti Kamere aza na tribunal na within koleka oyebi te soki banzi soki bakotia na prison mpona une année. Ok. Donc omoni par exemple na biloko bato baza kuna na Congo France omoni par exemple makambo eleki na Grec. De retour na plateau na biso donc lelo donc ezalaki émission moko spéciale politique donc oyo est passé na www.congofrance.com. Dans cette émission binomoro bomoni ba congolais ba réagir par rapport ya mboka na bango, ba msusu ba réagir na Londres, msusu ba réagir na France, ba msusu ba réagir par-ci par-là, et ça pour intérêt ya mboka. Donc bino ba tbolandi émission oyo na bokebi, bino ba tbolandi vraiment émission oyo calmement. Donc soki bo sepeli na émission oyo, donc bo partager yango, soki bo sepeli na émission oyo, bo cliquer awa. Ceux qui vont se faire dans l'émission Oyo, vraiment, bon encourager site nabino congofrance.com et ça pour intérêt. Il y a bino banamboka talandenge bandeko na biso ba congolais ba réagir par rapport il y a ba information Oyo et circuler pas mal de temps. Donc mikolo yo nakati ya mboka nakati ya ba site internet nakati même ya ba réseaux sociaux. Donc je tiens à remercier toute l'équipe de congofrance.com oyo ba soutenir oyo ba salike émission oyo salema. Là je remercie Junior Bookson Bukasa qui est en Suède, Yemtasa manager, il y a congofrance.com. Je remercie Paul Zekian qui est mon caméraman. Donc, je tiens aussi à remercier Franck Stemaï depuis Kinshasa et Raphaël Walukonka. Donc là, ce sont nos chroniqueurs, nos journalistes au Bazo Tenir à Kinshasa. Donc, awa. Donc, je remercie Bino Batunio surtout Bolanda Bisso, Bino Batunio surtout Bozo soutenir Bisso, Bino Batunio surtout Oyo Bozo cliquer la vidéo na Bisso pour botter la information Oyo et ça vraiment très important pour la Bisso, RDC. Merci, au revoir, bye.